Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle. Bienvenue encore une fois, Valentin Abisso et Asika. Bienvenue encore une fois, Valentin Abisso et la chaîne Abisso et NSLM officiel. Tous souhaitez bien au bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, comme je vous ai toujours dit, Bandeko Nangai, Bisso Toyaka Pamate, Panabino, ceux qui boyent tout comme mon épisode, c'est la vision qui est Koloba Ezali. Nous voici encore une fois devant vous, dossier sur dossier, Makambo sur Makambo, affaire sur affaire. Bandeko Nangai, ba réaction, ba internaute après concert, il y a Ferrego là. Ouais, autre bêta na arena. Bandeko Nangai, oh, moyen te. Là, le bandé nini. Bato ebele baye na ba réaction moko danger. Lokola o manike aye na bordure moko aye otuta mpona faire egola naoyoka nzoto malili. Est-ce que c'est vrai bagolois? C'est vrai nde likambo bosali nde likambo bosali leader na bino. Nayebi très bien bagolois bayembaka makasi si c'est concernant faire egola. Mais pourquoi faire ainsi? Bagolois, pourquoi? Nayebi aisaka kaka bagolois te. Bamboka na biso ba leader ya ba fan ya leader nyonso balobaka ebele. Mais ceux qui eza concerné kosunga leader na bango ezaka problème. Kosunga bango na ndenge nini leader atie date kosomba ba billet ezalaka problème. Mais na ba internet koloba bato balobaka ebele. Nga deja na oyoka nzoto malili, nga deja na oyoka pasi. Bandeko na nga nochela bino audio oyo ya manike. Est-ce que c'est vrai nde likambo bosali faire egola na arena ocho beta? Kaka koloba ebele me kofuta billet ezali problème. Il fallait ba Tanzania baya basomba ba billet ebele ke bino bagolwa. Salle moko mukie kaka ya 6000 places. Oh, ils a soni vraiment pour na bagolwa. Boya nanu, bosala ma ba commentaire, est-ce que ça vraiment à solo? Est-ce que ça vraiment à solo? Nga na lingi na yoka bino. Alors, sans plus tarder, noche la bino audio ya manike. Toyoka e. Et puis je vais vous revenir pour une analyse. Mais avant de la bino audio, j'aimerais moi na rappeler Balandina biso ya sika si c'est toute la première fois. Tout comme Balanaoui à Libosa ou la chaîne Abisso INSNM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner, abonnez-vous massivement et surtout, au bout ça n'a pété, cliquez dans la notification comme je vous ai toujours dit. Madame la notification, c'est à la chaque fois qu'il y a un officiel au bando publié la vidéo yasika. Vous allez notifier à l'ensemble plus tard de notre la bino audio et puis nous allons la bino pour l'analyse. A changé ma fan. A changé combo, a changé ma fan. Pas comme ma nana. Abengana bango. Ba putain makasi. Ya mabondo ngwa bino za nini yo. Ay bakula ba mutima, na mukangila l'idée na bino mutima, moko ko dépasser pour na idée. Bakangi moté. Bakangila ke mutima so komika, ba ngo ya ka mabondo ne misa, so komika ba bimisele mbo baba kai maboko. Bakangi mena. Eh bakula ba maboko makasi eh. Mitema mabe. Eh we komi nini ngo pa faire ba. Bagolwane ba mutima mabe. Oh, et comme ici na niveau que maniki a lobby qui fait rigoler, il faut changer ba fan. Nous, comme ma bébé, même vous, même si on dit, hein? Pourquoi Sonia Boy? Et puis, ceux qui vont me soubailler, bah, lobby, ou bah, lobaka ebele. Ceux qui te analyse, non, bino chaîne, les SNM officiel, boloba penza ebele, mais biloko boy, ça Sony, même, ata bino moko. Biloko boy, ça Sony. Pourquoi que ça Sony boy, leader na bino bagolois? Et puis aussi, il y a raté. Alors, est-ce qu'on peut sabino confirmation à Prince Bakali? A sali analyse concernant concert offert go la ocho beta, les padres na encore arena. Ndenge les alaki. Ndenge ba place, ndenge batu ba futa ki boena boye. Et puis je vais vous revenir aussi pour na maman na analyse. Tout capé Prince Bakali. Faire à capacité. Poto qui bref, à capacité à 8000. Na 8000 wana batu tout ba ki concert, ba ki 5000.
na 5000 o bayaki bato basomaki billet batanzania basomaki 3500 oseki nini Tanzania lobi baki 3500 batanzania bayaki na omona 5000 o bato bayaki concert ya Accor Arena batanzania balaki 3500 bacongolais bayaki 1500 alors na 1500 na il y avait 5000 gaulois 1000 oyo etikala ezaki ba warrior ba spiritas na ba wingemen bayaki mpona curiosité na comprendre olobi comme na comprendre te naloba nde nini vraiment bosilinga mayele vraiment mpenza na ndenge bagolwa bobanda oyembela concert oyo nde eloko osala lider na bino tobanda olala te biso awa pongi ezali te makelele ezali vraiment mpenza ebele mais koyoka baconfirmation boye est-ce que c'est vrai en tout cas eloko oboyebisanga ke c'est faux personnellement déjà ezosoni mpenza makasi na ebele ya bagolwa ebele ya bafan ofere egola aza na bango na poto na Europe na Amérique partout dans le monde na pays na biso toloba lisusu toloba yango ata te obe bokoyebisa biso ke eza visa parce que mikolo oyo toyebi ke toza problème ya visa France na mboka na biso visa mpenza eza problème bamosusu bokoyebisa biso ke eza visa nde moyen ezali te pour ke bokoma concert. Donc il fallait Tanzanien. Batoa mboka mususu baya ko seconde mboka na biso. 8000 personnes kaka ya pamba même vous. Personnalité ya faire rigola isa soni penza. Oui, il faut tolo ba vérité nga na mona ki concert, ba vie des aki ebele. Eza 8000 personnes na pamba. Na degré na niveau à faire rigola 8000 personnes eza bilo muke. Abeta atondi sango ba mususu bazanga ta place na position à faire rigola le padre aza artiste ya koyemba na concert à 8000 personnes te oyo akokisa te kobongisa ngo kotondi sango je m'excuse eza bilomo moke oyo akoki kosala ngo si rapidement so tolobi rapidement donc akoki kosala plein mais oyo eza soni penza eza soni penza makasi mpona bagolwa awa sikoyo nayebi te soki botya lisusu makelele mpasi bozala makelele ebele baninga bango mpe bakosala baconcert kala mingi te héritier watana bazobeta ye mpe concert enosbi azobeta fali mpo bazobeta sikoyo soki bango batondisi bokoloba lisusu bokozwa 0 na 2026 oyo ifale tomona ezali sale kaka mokie ya 8000 place sikoyo bao baconcentre déjà bafe bakofi olomide baconcentre ba 50 000 places bafali mpo baconcentre ba 80 000 places bomoni sikoyo ndenge bokitisi lider na bino soki tolobi oyo tokolobaki oyo tolobaka ebele awa bokitisi lider na biso quand même na bino bokitisi ye mpenza na valeur oyo aza nango na respect oyo topesaka ye na mboka na biso komona ke bokoka te kotondisa sali ya 8000 personnes na juste 8000 personnes oyo ata biso moko bakongolais tokoki kobongisa kotondisa yango ifale bato ya pays mosusu baya kotondisa yango obia bolingi boyebisa keke kuna na Europe frère gola azangi 8000 fans 8000 ya pamba oyo eza soni mpenza oyo eza soni bagolwa oyo eza soni mpenza sikoyo nalingi namona ata golwa moko te aleka na réseau aloba ebele parce que oyo eza soni bofanda na bino kimia mpona bamosusu oyo baosala baconcert etonda te bino boa mo adire te parce que lider na bino bokoki te mpona lider na bino bokoki te kotondisa saka sali ya 8000 personnes sikoyo bamosusu soki baosala ya ba 50 000 ba 80 000 soki babeti ata 40 000 boloba te parce que bango babeti mwa ata 40 000 bino 8000 ya pamba ezali problème bozwaki temps mpeza bozwaki temps 3 mois eza ebele mpona bapréparatif ezalaki ebele ezali ata nanu 3 mois te ezali 4 mois de janvier nde faire egola annonsaki concert na ye abeti yango le 4 avril donc ezali ebele mais oyo eza soni mpona faire egola eza faux soni mpenza mpona bagolwa
soki boyoka biso penza vraiment bosala ba réaction nalingi na yoka bino aske eza penza ya solo boloba soki eza ya solo te boloba so ya lukuta bo réagir parce que na ndenge bozofanda kimia mpe na ndenge tozwa ba confirmation na ndenge tomonaki biso concert donc tozondima yango. Alors babino bozalaki sur place soki eza ya solo te boza na ba video oyo bolobaki ke te eza ya solo te biso tola ba video ya confirmation tokoki kotinda bino ka sikoyo numéro na biso eza affiché wana botindela biso ba video wana vike bino bozalaki kuna sur place tomona ndenge sala ezalaki plein parce que nga moko na misu na nga namonaki sala ezalaki plein te. Sala ezalaki plein te. Alors nomi tuna eza motema mabe eza 12 bozwa ki fait bozwa 12 na faire gola ou bien eza nini wana leader na bino ata problème ezali bokongi ko arranger yango pas à ce niveau quand même ya kobeta leader 12 comme na niveau que leader azobeta concert ba fan na ye ba répondre te oyo eza soni penza mpona le padre nga napesaka ye respect makasi na ebele oyo asali mpona miziki ya mboka avec voix na ye magique oyo azala nango c'est pas kaka nga moko eza Congo mobimba ezoyoka pasi parce que Frère Gola toyokaka ye te kaka na Congo c'est partout dans le monde entier Frère Gola bayokaka ye. Alors komona Frère Gola azokoka te kotondisa salle ya 8000 places oyo artiste moko moke akoya kotondisa yango boloba ndenge bomona ndenge bozokitisa miziki ya mboka na biso Congolais alingi kaka koloba ebele internet nde ekomi place na ye azwi kaka telefone azwi kaka mega ye wana mati tiki ekotondisa sala 8000 place apamba eza problème mais koloba na internet aza moto ya liboso Congolais alingi kaka koloba azoloba ebele mpenza makasi wana soni wana ezwi bino heureusement nga nazala goloa te nga nalingaka miziki ya Frère Gola sinon oyo nga mpe nalingaki nazala na soni nga nalingaka miziki ya baartiste ya mboka na biso nyonso bango tu nalingaka bango heureusement nazwaki choix na ngai ya bia kozala fan ya moto ata moko te sinon oyo soki nazali goloa nayoki soni mpenza makasi bokosa biso te boyoki soni leader na bino akoti te kotondisa sali ya néfiske ya 8000 personnes yango mpenza ba stade de martyr wana etondaki ezalaki nde stade de martyr tala bato bazalaki full mais sali ya pamba sale ai oyo eza soni mpona 2026 oyo soni mpenza oyo eza échec oyo ndo tolobaka échec mpenza échec baéchec mpenza boya konani koloba ebele te parce que oyo eza échec biso tomoni yango boboya bolinga te biso tomoni yango oyo eza échec bokosa biso te oyo eza échec mpona miziki eza échec mpenza mpona mboka na biso eza échec mpona miziki ya mboka alors nayebi te lo bokoki koconvaincre ngai awa oyo eza échec mpenza oyo eza échec encore une fois je le répète alors boza eloko ta oya koconvaincre biso boye na boye te boloba toyoka bino boloba toyoka bino awa toyoka sikoyo soki bato oyo bauti oyo mpe biloko oyo tomoni eza ya solo te ya bino nde elingi ekoma ya solo oyo eza échec mpona misika ya mboka na biso. Alors bandeko na nga moi je vous ai toujours dit kaka nde tosala baanalyse bapartage boye tolinga tosola bino mpe bosala baréaction na bino eza na bacommentaire botia bacommentaire ebele yosala biso mpenza kitoko makasi yosala biso bien. J'aimerais au moins aussi korapele balandi na biso ya sika si c'est toute ta première fois tout comme balana oyo ya liboso ya kolanda chaîne na biso INSLM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobosanaka pété ko cliquer na ngonga notification comme je vous ai toujours dit malama ngonga notification ezalaka
à chaque fois qu'il y a une SLM officielle à Kobando publier vidéo ya Sikabo à la notifier dans le système propre. Alors abonnez-vous massivement et surtout Bobo Salakapete ko cliquer nangonga ya notification. Bande konanga isoni pona we feregola penza ya makasi. Moi personnellement na isoni penza. Azenya ta maloba. Alors sans plus tarder bande konanga quand on a bisaka bino ya malamu omelaka te yango tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois balandi na biso fidèle ya chaîne na biso SLM officiel bino bolanda ka biso à chaque fois vous pesa biso force tozalaka reconnaissant. Tolinga bino mingi surtout makasi. Merci encore une fois pour na kolanda biso bande kolanga boza ebele tout tolingi to bando tanga bakombo ce qui est vrai aussi la lelote. Mais boye bakara ke tolinga bino mingi. Alors permettez-moi toujours de vous dire bye et surtout à la prochaine. Ciao. Merci.